Vous avez un conflit musicalement, conflit musical, un conflit de vie. Il y a vie à battre, il vivaka. Monsieur Zara, c'est problème, na blesse, vous le problème tout le monde. Aussi problème, les magasins, tout. Nalobango toujours ingratitude ya mabena vie. Frère salaka maman na erreur grave. Moi na nyonso asoka bénédiction ya papa na weraza mukete bo muto ko sabino te. Na wenga na tibazaki wana mutazaki ko pese mutazaki na mayele mutazaki na makambo ebele c'était wera. Fali si wa ba camarade ma ya solo, wa ba chrétien bo ibana na bomwana. Faut mo la ça ta ba photo bo za do raté. Lokuta ba ko la place mo ndeli. Alors Sankara, pourquoi Roina fait rigoler? Moi j'étais choquée de dire que, d'écouter la communication de Sankara dire que Tokoyate. Tant que ça la plus au Gabon. Monsieur de Tara n'a pas vu sur une table. Et t'as chevé. Or, monsieur n'a pas de famille. On a hérité sur un bête à nous soutenir. Malgré que dans le ça ne pas tomber comme. Yaya! Au fan de sa famille, comme il va bien. Mais repère un mot, si vous faites ça la carrière, t'as l'affaire. Quand ça la mabe pas ouera, to ko afficher bilo ko afficher wana ezali malédiction moko makasi. En tout cas, moi je pose la question à Sankara. Sankara, dis-nous la vérité. Faire rigoler ça là yo nini? Ça c'est l'esprit wengé. C'est comme ça. Qui le tikala. Mego finga ouera, ngazawana. Megaka. Na ozong sunata. Mazato sulati. Beaucoup tout dans point ni fali à respecter à wera pour nini fali à un modèle ya respect ya mboka parce que akoka ki kotsa mindu ki abunda na kofi aboya bituma na kofi abaza papa na kobunda na na été à se retirer. Et voilà, donc c'est bien Bavia Soba le baki osa exemple à suivre, c'est très très bien, surtout venant de le roi de la forêt na beza ba vieux ba pesa bisonga biso elengi to comme artiste et musicien. Il y a un peu cette force. Mais tant on fait au yaka pota mutuna we o sala net o boya we ko sa ya ngone lukela ko ba problème. Le loi karma existe aka. Ce qui wera Fali na kosenga o sala président na yo moi plaisir muke. Moi le gata muke quand même nengo yaki. Bon encourager pas à très timide s'il vous plaît. Merci. Wera lokota yo, a lokota yo. Azuyo po wera zaki da wera. Faire tu n'était rien. Vous avez le côté wera zaki wera. Si. Ndega obimisela rabiso, ambassadeur de la paix. Ma petite tout babeta dans le mouvement vraiment. Pour la nini na Congo bimako ya wera yangi ya yondo fula ka bato fula nga e biba bon point na fula ba. A fula bino nanu bosoti. Yangi ya yondo fula depuis na wenga bango noso ye muta fula ka fula ba Marie Paul. A fula ba manda chant. Yangi ya yondo fula ka. Il va au roi David. Na ya abina ye yondo fula ko fula ngai. Pour les personnes qui sont empoisonnées, moi j'ai été empoisonné par des amis délimités. Je ne savais pas. Si j'avais ces produits, j'ai souffert 6 mois. Tout ça, ça ne fonctionnait pas. Maintenant avec ça, c'est l'arrêt de la propagation des toxines ou du poison dans la circulation sanguine. Ça s'arrête. Vous devez maintenant détoxifier votre corps, c'est-à-dire faire sortir par la sueur, par les urines, par la défécation et par bien d'autres moyens que Dieu a prévus. Ces produits viendront maintenant localiser là où le poison est à forte dose ou à forte concentration pour les prendre et l'évacuer dehors pour que vous soyez guéri à un temps record. Ici, il y a aussi une prévention. C'est-à-dire que nous qui œuvrons dans le domaine médiatique, trop de jalousie, chacun pour aimer les gens de sa propre famille aujourd'hui. Si tu penses que tu travailles dans un milieu ambiant, comme les bureaux gouvernementaux, ce sont des bureaux compliqués. Avant de sortir, vous le prenez, une cuillerée, vous partez. Tout ce que vous allez ramasser, tu pars même regarder même celui qui a assassiné votre papa. Tu vas même saluer la personne qui avait tué votre papa par les poisons. Je vais te dire bonjour, lui il ne comprend rien. Tu es déjà bien sécurisé.
Merci beaucoup, Nabalandia Nouvelle Tendance. Merci encore une fois chez vous, dans vos maisons. Episcopo Yambo de Kita. Rendez-vous na Kitata. Nakanisi, Nazu appel à Batubele Bazobe Ngangai, Episcopo Yambo. Tu es notre seul et unique messager. Oh, yaka vraiment touche à tout, hein? Touche à tout. Batubele, Bakansaka, Kozaka, Mutoka, Mamakama, message, Kaka, Nenge, Babenga, les Wazaleno, du message, mais tout le monde a ka. Oyebinyo sopote Yakaneso, Ndeko Nangai. Mokili oyo kolo na ngweza nzambe to signorete to mikosate to yebani biso tango nzamba salaki mokili alobaki moto avanda na elangane deni nzamba salaki mokili te pona biso asalaki yango pona ezala yango moko na banyama nango bafanda kuna na makambo na bango mais à cause ya désobéissance ya moto nde moto abimaki na kati elangane deni ne moto akomaki na mboka oyo to pe mabele oyo ya mabe o moto ko vanda te parce que na kati ya jardin il y avait pas la mort na jardin moto akufaka te na kasi na ebité so bino botanga la bible na jardin moto akufaka te na kati ya jardin moto akufaka te c'est pourquoi bimisaki bango bakufa na mokili bakufa na jardin te jardin c'est la présence de Dieu lui-même tant à sali babi Dieu créa les mondes mais il plaça un jardin. C'est pas bien que Mouta va na mokili. Il y a un moni mission Kofi Aloba monde en co, monde à béton. Monde est un monde en co, monde à mabe, monde à béton. Donc si tu as mokili oyo, tu y a biso lokola ba pèlerin ba le kinzela tout ça kokende. Pourquoi? Parce que le jour où on nous a chassés du jardin, c'est le même jour là que le voyage a commencé de retourner au jardin. Parce que Tokova na mokilité. Tant à Bengani Biso, il a fallu processus, c'est ça la normal. Donc, Bimana, après Bozonga. Parce que ce qui nous a attiré Biso Tozonga, Satan, Nzamba Zalokuta, or Dieu n'est pas menteur. Abaki so lien Boumana Bengana, on a Sala Bonabotan, Balia qui m'a fallu que Babima, Bakene Libanda, après le processus normal, c'est là où est né l'évangile au Yotolanda. Alors, Tomiko Salarate que tu as tokenda ba kelas tout temps na makamba mokili tout temps na ba magicien tout mataba biso salami na ba occultiste na makamba belebele na ba donc tout ça. Alors so yo teka ke bonzambe tu mourras na bonzambe no parce que za fou bonzambe ou mataka avion ou empretaka biloko ba to mabe ya ba ta science ya ba ta makamba be ba salaka. Alors Tomiko Salarate c'est pour comment on a biso à tout toucher sur tous les plans culturel, religieux, sport, politique, parce que Dieu nous a donné le pouvoir ya kokonza makambuana. Alors faut que na mo siriango poto bagango. Alors Nathalie vidéo moko ya Seleo na Sankara. Ça m'a fait mal. Nazo ta la téléphone nanga na moni Sankara zoyemba oh maman na sumbi didi oh. Nathalie ngo j'avais pas compris le message. Après quelque temps on a eu que la source dans mon émission a expliqué que non, ce que Sankara faisait et ça qui kazo se manquait na faire azo se ka faire. Alors bino tout boyebi ke na kati histoire ya makamba wenge wana ngai na zala na kati ngana yebi makambo wana mwa mingi. Je crois na lobango na nouvelle tendance awa na expliquer bino makambo ya wenge. Ezana batu musuto kutana bango na nzela ya vie ba yebi na bango histoire na biso te ba yebi makambo na biso te bazo kanisa ndenge biso to sutukela makambo na or biso to botami na nzungu makambo wana. C'est pourquoi na zonga a ko bisa batu ngana botami na bandal. Ngana zali mwana ya Bukaka ezali aveni oyo soko ke balaba na biso ti na suka kuno okuta école moko bongwana mbongwana ezalaki wana bongwana après lupango wana komona esika ba faire ba bandaki ko répéter na rumba de jeunes et non seulement rumba de jeunes biso to bandaka kuna na inga ya suka kuna tuzaki na ba orchestre kuna ba ACT banzai ba orchestre zaka na inga suka kuna ba ACT banzai ya ba romanteli ba orchestre bela quartier zala ki to leka ngana zaki kotanga na dibaboma na beta na ba wenge junior na ba shilala na ba master na ngai koko bwana tutanga na ye na semikate master na ngai o mususu abeta ka mbunda bana obeta mbunda pa Blaise Bula master na nga kisema ju muso ya na nchika ebisi biso bana lelo be nga de mosquito tutanga na bangikulu do tamo tamo na makambo tamo ayebi tout ça en face na bango ya Eliot Mundobe
Tu n'a pas frère Patrice, abimisi bidon, to melima et moi boutique ne zaki wana teka biloko libanda, tala su kebele, seri wana. Donc biso, eza ma solo te ke ono, na wuta ki so wapi mwanda wazo te, na koli na yango. Mais, tant que tu es makambo nzambe, tu comme expliquer makambo nzambe, je vois des choses où il y a limiter musique na biso. Tala maître Gims. Na moni maître Gims batie na garde à vie. Alors, maître Gims c'est un Congolais d'origine. Papa na edu na janana, tu es bien biso nyonso. Mais ce qui est grave c'est le ronin. Na moni avion ya Maroc et qui dit roi ya Maroc a ko défendre Gims. Na moni Congolais te. Na moni papa ne abota été. Na moni un Marocain à Longwe na Maroc, un roi ake na Maroc ake ko déclarer abina ba français boza ba ventiler boza ba tumabe. Gims o aza honneur na bino mais pour ni bolingo chieye, bolingo bo salir image na po na nini. Likamwana en réalité ça leçon munene. Balobi c'est notre frère azande konabiso. Mais comment biso la biso moko bakolo poso bakolo langi bakolo couleur bakolo makila to linganité. Tozoya na ba télévision koloba comme si to lingi to changer mais na makambo to sala y a pas de changement dedans. To changer nini. Bozo kosa nani? Hypocrisie ngo bosala ngo pona nini? Et ça ba hypocrisie ya tinate. Kolanda se leonenga zolo ba makambo c'est comme si azana souci moko boy. Mais la profondeur sont alliés. Aza pour que makambo ane tambola ndenge wana. Na ko démontrer bino na relaxa bino. Ici je ne suis pas pour Sankara, je ne suis pas pour Céléo. Mais la ligne na départager bino ba congolais parce que ezana batumsu ba yaka wera embanze momoko aloba na mokili ba yeba ramonto malamu te. Batumsu batea ka maloba kitoko ya nzambe mais bazali basali ya Satan. Vous savez quand on prenait l'histoire des musiciens tout ce qui tout ce que les musiciens chantent et ça dit travail ba musiciens ba mélodiens ba tumabe ba zoba tout to wana on na ngone wana ça Satan. Mais aujourd'hui nous les chrétiens tout le monde comprendre que t'es Nzembo ya 48 heures Moutayembango Gilles Kibens c'est un professeur à Mayele. Ma yele na pesa ngone ba mise ba utiliser ngo akoko ko pesa ngo ba pasteur soki ba pesa ba pasteur pe maté ba ngaba ndo pesa ba ngo pe zo bete loko soki ba pasteur ba kena ko sala ba recherche ne ba kena ko tanga ba livre ya ba Simon de Beauvoir otanga na nzembo jiba zo ba Simon de Beauvoir alobaki na livre na ye. Simon de Beauvoir c'est la musique et ça monde et ça munini et ça mutu dit le la nature elle-même ne vous enseigne pas. Toti qui sagesse mon réseau qui déplace mon tobi qui wana za tina teto qui pangote mais c'est bon nzambe. Na lo bakaleo na ba musicien chrétien ba msuba yembe so ba nzembo zanga tina surtout pichu mwanza. O piner ya train kan mutu ya papa kangi piner mutu ya piner ya train. Mutu ya papa crâne ya papa so pekisa train ko ya te koto libulu nani machiniste so kate papa bi lelo liwana nga yango lelo boko bomanga yawa. Papa lali na train. Créer matéri papa miracle pine ya train et kangami na mutu ya papa train telemi quel lukuta ça neto bengango musique ya nzambe. Oh la musique wana ayemba ki lokola illustration moko bo lokola pesi lokola licece mais expliquer te que ça licece. Yazo betaka pepe nene kangi mutu a papa train tina suka na ndeti moko ayemba nzembo ya soki na nena sala nini nzambo yo potoko maelimbo nzambo sodika futa sala nini tina suka nzembo to yeba te so basala nini na ipena sala nini nzambo yo pona koma no bandeko na ngai miziki wana ya mokili boso mona wana Obani kozo ba texte na bango comprendre que non eza maïla. Moi na mokia lobike mise moko ayembe abi bobanga bango te pour ba kena mai ba aussi sango te ba kotoka kaka abi ce sont des génies.
Or, tu peux comprendre que exactement que mokili mouté ça ça batu nzamba sali apesi bango mayele. Biso to so minimiser mayele wana to mona lokola ah biloko mokili non, la nature elle-même ne vous enseigne pas. Et mener à yemba nzembo koleka ba pasteur et mener nzemba nzila zulu nzila velele ayemba apocalypse. Baninga to sambela mokili komi na suka. Tomi pesa na nzambe nzambe o lazari yako eza nzembo apocalypse ba mama nzila zulu nzila velele ngana loba ke musicien soka zoyemba ba ke nzembo eza dissertation au sali introduction développement na conclusion ndenge to sala ke examen d'état de biso na théologie ba baxela biso mo application. Mais il y a beaucoup de chanteurs qui éviter que makambo il faut que développer on a loyenge oyo. Nze momoko jiba yemba alobi portrait grandeur nature ce qui Jean Console qu'on a motomoko dessiner dessin grandeur nature babi ngana tanga na académie de beaux-arts mais na comment na niveau ba grandeur nature te ba panneau ba dessiner munene wana. Nzemo mo ayemba zolo makama minene fali auto manzemo moko wana lobaka azosala azoswa bolingo azomema na ba tableau de bord azomema na ba oxygène ce sont des génies yo kotala nzemo mokili mon sur se pète ko ba o bazaki censé ba manzemo nzambe des aventures et des aventures. Alors c'est pourquoi to lobi ke tolo bana ba vérité pour to sunga bato nazomona likambo oyo ebandi ya Jibena Wera bazaki na conflit établi. Cet conflit établi, ezaki conflit moko, c'était ezaki histoire vraie. Mais tant que tu as dit l'histoire ba te musique te, c'était leur vie pénale solo ba vivre vie na bango. L'histoire c'était quoi? Jibena Wera bazaki ba camarade ba pire boy. Ba kataka suki ndenge moko ba pink buki. Ah ba tomboka seluana. Ah ba fibika ah ba fibie ah. Na sima awa batiki suki siko awa kiti boy pink buki bakolata manete ya quartier ndenge moko balati bilamba ba étoile awa do bazaki lokola ba mapasa mais na lisolo ya ki camaraderie ya Jibena Wera eloko nini bebisa ki camaraderie na bango Masuto zalaki kotambola padada tozalaki bisato na groupe tokabwana kipona nini matongi Jibena Wera bazaki ba pire master. Soki le lotobito tirer leçon et soki le lotobito tirer leçon, il y a séparation à Jibena Wera. To komona que l'un était trahi par l'autre. Toza ba congolais. Soki tozongi na histoire ne betamaka, c'était que Wera sa mabe. Wera c'est un financier, yemtasi marambongo. Makabola rambongo malamte. Na partage na mbongo clair flou tout le monde a clarté. Alors tolembi il faut asanini akende première émission tozu ya Didier Masela bi c'était Weranda kende ba petit tout ba kima ba lobi que non ba mulala ba ba bi que Wera kende aliko fila biso vient koidon ba petit ba lelika Wera sanini akende alobi soki ngai na libéra ki Wera kende mbele wenge kabwana te mbe Wera nde tolongola ki me ngana défenda ki na boya ki loko to bandi biso nyonso ensemble to komi ba papa to boti bana to zo muninga o to bandaki na to tse pembeni biso to zolia ba benga biso bancho ngana boya ki yango je me suis sacrifié ba to bakanisa ki lokola Didier Masela kosaki de l'autre côté to moni départ ya wenge nyonso bakei. C'est lui qui était le parrain de la révolution. C'était Blaise Boula. Pendant tout ce temps, Blaise Boula a l'oba et l'oroté. Bazaki ensemble, Alain Makaba, on sont ensemble, mais pendant que nous soutenir Moutoumoko. Blaise Boula l'oba mais après des années, Blaise Boula a fait sa témoignage, qui sont mon qui n'a pas sa koufa. C'était comme ça. Pour nanini, Nasimaka ya okabona kokende. Tubane koka kesaki makamba. Problème là bas autant wenge kabwani problème on ezani ono problème ko sala ya sala album oh non ba yokanaki oya sala ce comme tour oya sala ce comme tour oya sala jiba sali et comme tour baninga et comme ba problème
Blaise Boula alandi jibe bake kuna afanda embele nzembo mbo asenga ki moto akatisa ebale asenga ki souverain bakatisa ebale baso bakoma na ngambo mbo motali bosa ko ganga mbo alakisi eza do Blaise Boula gangi alakisi eza lindaye Blaise Boula sika ke alobi bapesa nga vinaigre na posa ya mai na mekina loba pini bakatanga lolemo na pesa mokongo mwana moto atsanga mbeli nzambe sunga ngayo nekolo nanga na sala konini obeba kale yo pichu mulumbo beba kale dawo bankal wana vocal ya Deble Kinanga Deble akebo ma carrière na Canada kuna nana ozonga sabana mboko taba talezo kufa kuna libanda mboka yo pichu mulumbo beba kale dawo bankala ye yango rigena baki na sambela ndengeni nango pona Blaise Boula notre père qui est aussi que ton règne vienne ça me pesa lupemba tambusa mokili na ndengo kelaki yango to kasko témoignage ya Nathalie Damanabia bato c'est pourquoi c'est pas kosaka bino tango séparation bandiko lo makamde mususu bandiko bande mususu mukolo pela ba kofana sko ne ba komo ba fo vérité nzoka Blaise Boula pe a sepela kate ndenge jiba salaki album abi pona biso nyonso to sepela te mais l'histoire ba ya ko pesa bino ke wera mutu mabe wera ezaki yango te c'était tout le monde aujourd'hui jibe pona bango zo kwa jibe escroka bango ba yemba bazo ba cacher te ba souffra na eloko wana maintenant ba kendaki yabi ke wera nda sa mabe ya sa parrain de la révolution à sa révolution bien aimé baloba ki lokuta ya kana sincère vérité ya kana escalier pe komaka malgré la durée de la nuit le soleil apparaîtra bolobaka vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira tozu Blaise Boula bongo tozonga na groupe penda bo ti tuuti kintoye toyebi ki tokem tour pour tout ça la disque ya mouvement mais à notre grande surprise na mi-chemin tout le monde dit non. Le producteur a communément tendance que non, et voilà, il faut faire l'album de JB. Fais de l'amour. Vous avez surpris. Surpris. On n'était pas d'accord, mais tu sens vraiment qu'il y avait des tensions. Tout bon mouvement, non? On fait quoi? On accepte. D'un côté, on a tout un bon, comme on a un disque que tu as déjà préparé de Kinshasa, Nababtunayo, que ça là, parce qu'il avait déjà son arrangeur. L'idée, c'est là où tu as dit, baby, sauver ta laga, pas ça, bêta, pas plagable, mon ayomo. Et c'était vrai. C'était quoi la réaction de Wera ensemble? Némonangaï. Il ne voulait pas. Non. Tu veux, mais tu n'acceptes pas, en fait. Tu n'es pas d'accord. Négamon Adolphe, attends, on n'était pas du tout d'accord. Engagement. Mais comment tu peux te permettre bien que tout ça dans la mission se pour il a gagné beaucoup d'argent hein, sur ça. Hein. Beaucoup. Hein. Toko Tababé, Alain Makrabana, Benz, Cabriolet, JB, Quand, Bissotou, Nabis. Donc, on a imaginé, on a dit, le bateau, on est star, il était comment? Osani, Nanga, Nawega, Najdi, Nanana Didier, na Kobe, na bis, na Mamis, c'est d'autres la bonga. Eh, on rencontre papa, c'est le monde. Salaire, salaire, petit bateau, salaire, mon boy, dans le bazar, on a vu la bangote, parce qu'on voulait changer les choses. Mais il y a d'autres qui ne voulaient pas que ça change. Non, bon voilà, le parrain de la révolution, on n'est pas d'accord, il faut que les choses changent. Voilà. Bah, on fait changer. Et on a été pour ça. Il y a un moment, on a le parrain de la révolution. On a été pour ça. Bah, tu faut pas qu'on m'envoie. Yo, yo. Mais Tika Baninga va l'appeler. Et JB qui voulait aussi le changement, qui avait accepté de ne plus continuer dans l'esprit. Il y a un administrateur qui a dit 3 batikalaki, c'est-à-dire JB n'a changé. Mais peut-être qu'il avait changé parce que ça soit un paquet ou un fait d'amour. Le sommet, Ayaki a réussi petit, Eza et le réussi surtout, bon le cabo bonisa. Petit, bon, et bien, petit, na biso, tala.
Bon, Lucas, j'y vais. Blaise. Ouais. Bon, ça va péter dans le bon. C'était ma sœur là qui avait déconné, qui avait mal parlé. Et il a dit attention, il était comment? Et bien voilà, bon alors, allez, pouf, c'est fini, allez, maman, ici. Tout le monde voilà quoi, comme on a croisé le chemin, voilà. Donc, artiste, pas au monde, na moi, na creux, ndolomo sekaye, koseka moukoute, na wenge mutake mbarazati na émission. Ça, je le dis à haute voix. Non, béni. Monsieur Zara, c'est problème, na blesse, vous le problème à tout le monde. Aussi, problème à l'emaga, tu vois, tout. Ça, c'est l'esprit, oui. C'est comme ça. Qui est le tikala? Mego finga wera, ngazawana, megaga. Na ozong sunatan. Mazato sur la ti. Ah, t'as tout à moi, il était comment? Mego finga jibe, iska nga blesse, vous l'avez dans télé. Mais au moins, tozong si la penati pour te lingareto. Pour ce que tu veut Jean Gobalité, c'est au Vandi Penaboui. Check. Cric, crac. Tata. Namoro la facha déjà l'esprit de télémêler de tier Massasiboué. Ah, mais venez te sur un tambour. On définit en bref. Wenge BCBG, JB Piana Wenge Maison, mais oui, ensemble. Définir on a homme qui est mon seul nous tient elle au tient elle Blaise Boula tété tout est réaliste elle est au JB elle ouais oui mais ça fait quand même mal moi dislocation les loba na bakoli nos enfants se retrouvent hein ba mon on a ba kutana na biso ba père to kutana voilà j'ai dit. C'est vraiment un regret. Bon, on ne regrette pas, mais bon, c'est un souci. Titanic. Oh là là, Titanic. Mais ça m'a donné là-bas. Mais t'as continué là-bas. Tu go, ouais, raté ma stratégie, les gars. Oui. Oui, il y a une stratégie l'équipe. La stratégie n'a pas la stratégie n'a pas parce que vous avez pour bête à peine à côté au play, c'est une chiffre qui dit KO. Osani. Vous qui avez trouvé que côté on pouvait faire mieux parce que la minute vous avez une cohésion, il y a esprit encore, il y a vision. Mais après vision est comme différent sur quel point? Au fait, au moni agenda au titre Kazagi nango, na producteur. Et les gars, agenda mo caché. Merci beaucoup. Na kanisi bolandi Blaise Boula. Alors, c'est que na loba parce que le tout moni conflit ya Jibena Wera, bazo sala tout ba imposant bazongi sango. Mais bokeba. Tout ça na conflit musicalement, conflit musical, na conflit de vie. Il y a vie à battre ba vivaka. Bo sala très attention. Ki camarade na bango ndenge zaki wana et comme famille bana baebani ba mama baebani bomona kitango mwana wera balaki bomoni mama amida kendaki mais tango bomema ko na niveau ba polémique we ko mona sko mwana jibe abali bomoni présence a wera te bomoni présence a mapata te mwana ya Blaise Boula auti ko bala machuda Naomi omoni wenge c'est la honte ça soni pona bino wenge omoni wenge mukolo boko comprendre nini bino bozalaki ekozala trop tard parce que totika ko empire lokwa wenge sustina nazo bana bino mukile ke na okufa mukile komi na ona fin ba kolinga okala minute lokole toko boka sa te ba refa makambo salama lokwa ba Blaise Boula pardon makambo salama lokwa ba wenge ko sala malisusu omoni président oyo kolinga a sa lokwa Mobutu akokate tozalaka na bazoba bana mike ba papa na biso ba uta ba mboka ba ebele kote siko bana lelo mwana zobota ma déjà na Android na maboko mwana zobota mazotala ba film porno déjà mwana sakana te na silikoti tata mama mwana zo yo bano ya lelo bazobota ma lelo
président mon makambo to so monaka oyo aye to pese confiance asali biso mabe mayele muzalo baki notre cause est juste to kolonga e bese de sida oyo bo pesi biso e fungoli biso miso tina génération future to ba mama na politicien biso tout ba peuple to yebi tout to yebi ke mbongo bi makala ba kosa rabas donc ce politicien mo abimi na TV ndolo ba makambo to tele l'homme qui est mais la kanisa ki bongo te so ba bato so telikia lelo bali ndeto mande ko kwa na bali lelo za nengo na te sera ba yemweni yemweni ngidi ba sera ba vita ekozonga kali susu te ata botongi stade asika ata botiango ba parfum papa ba événement to mona ya ba lofo bongeli ya ba litimba kaskito ya ba lofo calculé na ya ba americani mpangi ya ba bulaima eleki bokotika la mona ngo suste l'histoire que nous avons vu ya ba Rambo ba commando c'est fini lelo makambo changer et comme ba film ya AI ba film ya ba intelligence sur ya sikaso ba intelligence sur ni va bien nouvelle intelligence et sili makambo sili science-fiction. Et c'est donc, les mots qui les ont kende vers la fin. Madame, c'est aux hommes assustés. Alors, il y a un à Jibena Ouera, bossa attention. Votre empire de Wenge, beaucoup de commissaires, parce que bien on a besoin de chance. Nalobana Ouera, na benyo 3 fois. Aux chance au même Luamba Zoate. Luamba bote ka bana, Luamba bote ba kokote. Mais lelo wera oboti bana ba pesio ba koko donc bina filé aza koko ya wera na musique mais luambo grand maître ba to kolo musique o lutu nani o tabulei batikali komona ba koko te ba sa succès na ba onzela moko ki wera bimisi mwana na affaire bimisi ali bina filé pas bimisi et ça c'est esikala au salamati donc vous ba chance moko oyo il a fallu beaucoup de temps batu ya mala bo sabe na Mamadou Diaby batu mbongo bazali bo vandi bo bandi ko pérenniser clan na bino na omoni papa wemba alinga ko sala ndenga benga viva la musique molokai donc le village moko alinga ka sala idée moko mais idée ngo simbati parce qu'il a fait des grands la musique, il a fait des kester, il a fait des redis. Assez na bateau pena quoi ça lo mo pena que empire penza mais attaque yango mais bino wenge bo na chance style lo parce que ba génération so quitter ça ka toujours ba na bino. Boke ba boyo perdre en haut. Et muto pena so ko conscientiser ça kofi lo mide. Faites attention. Yo pe empire na yo ko to sala empire yo moko. Ya papa mbe raté mais yo zana no yo za vivant. Bana na yo baza ya ndenge na ndenge ya ba bon pe. Vous en avez moins de nous actuellement à numéro 1 Fali. Luka moyen à se réconcilier na mwana wana bobo misa bokitani na bino ya musique. C'est très important. C'est très important dans Zoloba parce que ngolu o ba pesa ki bino to yebi ke ba mise ba sabisa ki na makamusu so ba kisi ba nini par rapport ya nenge logique à musique et sengeli o biso ba chrétien to boya kake to ko kotala makama musique parce que ça ba pratique muso mabe mais bozana pa na bino bozana société ponga la ko longa ba mise na mukilité ata to sali nyos to matili ko to kitina se musique ko longa mukité mais lelo so tali musique lelo za mal dirigé musique to so ka ba ferry ya ba Fali et ça musique muso mais musique muso ele kana TVTB taka na ba moto kuna ndeko porno nde porno wanza su musique te musique on a kala mingi te et ko mata na TV parce que na beta zinda musique on ngole kana TV mais biso ce que ils ont joué na ba moto baba na ba ida na lo mabilo ba yemba mama kuna kutu donc sans roi. Alors, ce qui bino bolimbo préserver ma bonne mère na makamba kitoko biso te poni bolela rumbe bébé hello bébé boluka ba valeur mais s'il y a des valeurs bandeko bo ça attention bo garder empire na bino et bando produit ka ba valeur ndeto monaka Coca-Cola na Fanta ti lelo ba masange bimi nango oh nini oh vin d'amour oh eloko boy Fanta na Coca bazala kaka. Donc, ceux qui ont la facture à l'ibala, bakokoma gaivota te, bakokoma samarino te, bakokoma whisky te.
bakoma kaka des casiers score, des casiers primis, des casiers score, des casiers secret, des casiers dini et tikali générique. Donc beaucoup tikala. Mais si vous allez rire, vous allez regretter ça. JB na wera nazo conscientiser nazo parce que votre conflit au moni JB ce qui a yé ne chèque au JB sali à ko produire bana. Et ça qui faut à JBT. Et ça qui lié na style na bango o bango basé komima. JB qui na orchestre batu. Tant à côté na orchestre batu, à qui na posture ko s'imposer té. JB bimi président. Biso ba fanatique to ba JB l'équipe bango za danger mais JB pas bon la vérité que et logo za ngate ba kolona ba zalaka. Malgré la tanga présent dans la main, structure notre type de rectangle, c'est eux, et ça ouera, à bon bakango. À cause de Bisokaka, Bistomaka, Jibe Moukou danger. Tant que vous kabwana, n'êtes que la capacité à Moutuna Moutou, ni bané ko sala, nanazaki important, nanazaki importanti. Tant que vous kabwana, n'êtes que mon bateau baïba babi, ouera kena makambu parce que tout ce qui s'est passé, ce qui se passe dans la documentation à Wingo, dans le talent, oui, la bande est le même important. Au moins, on a un clip sur le bin, sur le Cameroun, à ce qu'on guide. Ah, il y a une musique qui m'a cassé. Il y a une musique qui a donné à Bango. Balouba pe musique qui a donné à Bango, mais j'ai besoin qu'il soit attaqué qui vantar, moko qui l'olendo, moko. Tant que ma camarade de Salama, oui, avait dit à JB. Babi misi réputation JB mukulu mutapongi JB ala la kaba pongi JB héros ala la mutapongi il va envoyer chèque vient en envoyer chèque c'est quand tu n'as pas joli non ce gars rande pongi kaka mukulu oh là là rande pongi d'habiter vient la mukali abi pongi kaka oh là là mais oui il dit ça quand JB ba tourner question wanga no te ça quand ba kosa JB pongi ndima ya pongi. Le petit frère la moukozola la petit frère la mouka aïe ça kaye solo la bien jiba yena batunaye kaba contre stratégie oh to solo la nine yo to solo la nine petit frère solo la bien yabito solo la nine mais comme on a tamo ba comme luka ba solo la bo solo la nine yo ba bo solo la nine bo ke bablo bo solo ba c'est pourquoi nazo pe ça conseil ana olbe makamba Sankara na continue ba parenthèse o pona me ko fungola bino parce que na likamba Sankara na fere o ya wera na fere il y a des choses bazo sala biso ba aventure bazo kosana ba ngolo bana bato ba vérité té alors to mona jibena wera il y a des coups il y a des choses il y a longtemps jiba yo oh non makamba mwana mutazate on a repris beaucoup de vidéos awake jiba zo benga bana bato basala ka wera mo ba likamba bana wana za sous débat ezaka jiba ki marapo abimisa mwana té Admisa mwana te c'est clair ça quoi côté à faiblesse nae botika mukula vanda calme ana mwana te wa malunga wa ko bimisa yoka si muto abota kate so batuni ke yo sana mwata na bota kulu na kopesa exemple kama makamba beti pour mais bana bo bana so bazaba kulu na bana so baba kulu na te botika jiba vanda pour na makambwana na reste to se comprendre mais il faut ba vérité il y a lelo batala makambo ezaki lokola ba point fort na bango ba récupérer on ba tika makambo so ba fitité parce que comme dans makamba viba na bazo bala bato bazo sala boye et ça so ba conflit ka musique té parce que et lo que ça la différence ya JB na wera pona sur ça awa ezali style ya musique JB azaki na confiance ya koyemba yembo na style ya ponaki mais wera azaki na confiance ya koyemba yembo té pona style oye pa ponaki style a wera ezaki ya ko pesa ba vocal ko bimisa bato ezaki style na oya ponaki parce que au moment la témoignage ya wenge d'ensemble bango ba soki to bima to na vocal la wera Marie Paul abima na vocal ya Nzemba wera Manda chante abima na vocal ya Nzemba wera Alain Pela de même donc c'était wera so zaka pona jibe na wenge ye moko zo Nzemba parole ngo bande bandeti suka muto simba zate et preuve en étant ba kabwani wera yembi Chantal Switzerland ya ka yembi omba yembi onanani ye moko bino botaka ke omba na salinyo so tout yembi tsemone ye moko tina suka brin sili mais kuna ya bandi pe yimbi sanga ma Chantal yimbi sanga ma satatu yoka kulela ya bana ale ba passe bandi sikoyo donc wera aza lokola Barça Toro akabola ba passe Toro abeta Toro webi Toro hein Toro yo ya pesa ba passe pesi faire a pesi adjeja pesi na pesi kuna babino ba pesi
Donc Kester banobe un jeu dans ça parce que babimi na style ya Viva, na style ya Victoria. Ça c'est Victoria. Jeu d'ensemble. Kester a pesi schéma na ona suka match yo beta tala bota la match ko beta mwana yo adeloke la beta la place na capodaste o kuna pesa ka jeu d'ensemble Genjo Star réseau bela sapa marqué wow. Tu vois? Donc et ça qui mais JB ye moko donc ye moko mukulu et ça style na pona qui soit bomi. Parce que kuna bien na mweza ke soki mutu to tsanze mona yende ba Blaise Bula soki jiba yemi na ndeba kende laki pona ba nouveau talent et simbate na ndeba kende laki soki jiba beti nzembo kitoko Blaise Bula li kala moto abeti kitoko emeli atenzembo ekobeta okuna tende mko simba mena bano baye bana note foko fula bango yoka kolela ya bana na kasi comprendre na longo na jibe na wer likambo ya faire na wera boyo kanga très bien na landi seleo alobi awake faute ezali ya wera parce que atika ka Sankara aloba ba n'importe quoi tant azolo bango batu ba kanisa ke ezali ne muto tinda esiko yo seleo yo moko na video no tsala ba propos yo zoloba nazo tinda yo tant fali azozwa batu ameni bango na poto batu loka ba Bendoson. Obi Bendoson, Obi via Bendoson. Bendoson c'est un grand. Oyo mokili reconnaîta qui était dans l'ande mission ya Bendoson tant à outil Afrique d'ici da zongi. Abi un jour abandé ko sala na nous ça na ya sécurité comme ko sala en Afrique d'ici. Patron na ya moni na na nini mo ya vivre la musique abisi ko za mutu munene. Abisi musique footingate. Parce que Bendo na niveau akoma kinango akoka ko se retrouver bisika se retrouver parce que le cas bateau ba mona que donc bazu monnaie de singe dans musique par rapport à idéologie orchestre bango ba utaki mais ce qu'il lo fali aye à reconnaître batuwana lokola ba mikolo o ba sala ki ba trasa ki vi na bango apesi bango chance bazonga na poto bazo apé moi vie il y a eu problème ni ko ko critiquer oh ba ko misel ko nzambe viser c'est le côté dit. C'est le tu parles de n'importe quoi. Visa au batu ba côté la prière. Visa oyo batu bazo lukana lo sambo. Ozomo nango valeur te na koloba po yo zyango. Yo moko ebesiko utaki. Ba prière ni banda ko sala. Bozala ba musulman, bozala ba nganga bokela ko sala ba ni ba bengo ba ni ba prière. Bozala ba toye ba ni na bino très bien. Timi sa kota tanto bako qui c'est en balle qui c'est en la musique oyebi po boko matina niveau voyage ngana zaki pas Jolino na témoin na geloko na pas Jolino Jolino a simba qui cité abima na RTNC abanda ko sa ba mission to signer contrat azo sa mission ke ngale na zaboy na simba qui cité ngana bima na mayele na musique na nga tala bane ko voyager na mutuka na nga na kumba mutuka na nga na betaka na yema banzembo na nga tina ko sala album na ngai na tini na Congo grâce à RTNC nga na yebani mais tant que ko sala album ya impact ba mise tu ba signer ka to simba kiss je no bino simba kiss te pona nini na mwana moko ya mobali na mona ka so na ke simba kiss bo senga mwana wana alors nga na simba oh moni ko simba kiss a simba kiss c'est na musique nga kiss c'est qui c'est la musique tokoti maki na ipen na boko tanga ba komba ba misienti ba bougie rouge zo pena na kikozo mi bo sakana nyonso bazo ko envoûter Jolino po mema bango ka na poto ba koti banganga donc tozaki wana ba musicien ba bougie pela ba kanga moko kuna na kikozo zo invoquer babingana et maître Ilk. Ah, maître Ilk a Koufa, je crois, maître Ilk. Ah, bah, yo, eh, ouais, c'est ce que j'ai le nza au taille, eh, mission me l'a pasté. Bah, si je le peux, faut la mettre. Tu sais, ce que maître Ilk, ce que maître va quitter, si qu'on peut la mettre, va ramener ça là. Ah, eh, ça fait son mission sur yo, et ta ou. Bah, quand musicien, ils ont invoqué. Papa, qui c'est allé? Toyebani tout tika ko saso to leki na TV. Alors yo c'est le oye au lobby ko non viser c'est le repamba beaucoup ko adorer mutu papa. Ba passo bendo leki na yo bien ngote.
bamabala bendo ezalaki menacé à cause ya kozanga oyebi yango te ale mutu mo ya pesi il bazoko devoir hier makambo bazopesa ye c'est tout à fait normal ndeko nanga mutu alongolo na pasi ya lipa apeso lipa kosakana na été ozo sala na babenga ingratitude tu te fais comme si yo so commis déjà sur quoi non tika biloko wana ozo yana ida malamu comme ce genre te abatu le ozo pesa batu conseil mais makambu yo mo pozo lo bana suba semeza malamu te alors bon la vidéo à Céléo na tepena ya sakarambala moko asumbididi wana te comme ça na zonga na expliquango bon to continuer na pesa faire conseil ya mukuse après tout si sa émission na biso ya kitoko ya mukola lelo Asumbididi. Oh ya asumbididi. Yo, osumbe ya. Au fan de sa famille comme il babé. Mais repère un mot, toka. Oh ya asumbididi. Yo, osumbe. Ouais, Gladingiama Balobi, en direct de Chicago, Massali Bala, Manabataouira, son manager international. Donc voilà, le dos aboyé, les États-Unis, Tomé Tabatour, le 4 juillet, Balobi, achetez vos billets. Au Lyon, à Anakanda, ouais, son Anakanda Makas, son billet dans la forêt nationale. Faire un concert de 4. Et donc, dans la vidéo, on le 800 carats. Pas dénigré ferré. Est-ce qu'il y a un normal? Un peu de souvenir. Sankara Salima B. A qui ne voulait pas qu'il y ait un concert à Férité. Isalara. Malobi va un concert à Fali, il y a un concert à Elite. Donc, ça dit que Bazo crée un tourbillon Moko Boyo. Fali, si vous avez un camarade ma solo, vous avez un chrétien, vous avez un moine. Faut vous laisser ça, t'as pas photo, vous allez rater. Le Kouta, va prendre la place monde. Va prendre la place monde. Ce n'est pas un vrai chrétien. Celui qui a l'ail, ils ont loko. Il y a faux. Bah, il y a pas de bah, mite. Bah, créer, bah, mine, on a un ça la bon monsieur 140 ans la vie tout tant que ça la plus bon monsieur de ta année la vie tout le ta cheville oh monsieur sur cabane famille mon gars héritier sur bête dans soutenir malgré que dawo ça connaît pas avec héritier watana des problèmes la mise à kinini cap ranking ka ya clip wana après nzembo bosaka bosala clip te na clip na mo na c'est clip héritier de Ngaga Mekanga atinda ba jeune moko ba chega magasin ba ya ba minasenga na hôtel. Héritier son problème alinga ko bimaneti. Il vivait dans ma campagne pas un phénomène. Or Batanaï tout pour voyager poto. Il était avec moi. Moi aussi je dois me défendre. Il était avec moi, on dormait, même parler, on était dans la même voiture. Héritier, avant là, il n'y avait même pas une semaine. On a passé beaucoup de temps. Après, quand on s'est embrouillé, on a dit pas faire. Après, faire un éboussier, non, il faut le candidat, et puis voilà, c'est tout. Parce que. Viens dans la cause de réagir ça. Façon et comme il y a un petit ça yende yaza leader ya maison mère ndeni okoya na cop déjà au lobeli on a média et puis il y a des médias pour na vidéo ingeza naka ouais pe na cop na boye bu balekelo maele voilà yo ce que na ngana chako na miso abatu après la moni banti kafa maé voilà bah oh bah bon qu'est-ce que moi j'ai à foutre une maison mais un move voilà biso tout le monde moi na mogo boy baluba jito baluba de moi na mogo achaka ne papa chaka ne
ti mwana moko boye dalobaka ka mwana moko boye azoloba mpe na sele nde nani atina kotanga kombo na ye te bazokoloba ebele yango moninga na ignora ma maison mère lokola bango baignoraki nga bifuna ignore tosali ti lelo koyiliko ekina banzembo ebele na maison mère na succès ti lelo blague quoi sele bamama sele otya nini wana bacri yango to terrain ezalaka mwa vide terrain ezala piste il y avait Tutu Kaluchi, il y avait Bill Clinton, il y avait Moses Eclipse, il y avait G5, il y avait Papi Koka, lelo soki bamisien ebele bazokoka soki kosala ndule te eza parce que bakomi bangamba ya bato oyo bapesaka bango bavisa. Un artiste, tu ne peux pas être derrière un artiste. Viser sa procédure. Les noms artistes, bangamba ya ningani musicien. Mais qu'est-ce que tu fais ça? Eza koza matoni. Merci papa. Ndenge osala ki nonga lelo nakoma français. Pour devenir un bon tel musicien, tu vas avoir un artiste, un bon chanteur. Mais ça quoi, Tori Mouningani Mobali pour un visa à 80 €. C'est pas. Est-ce que nous avons fait un visa? Je ne pense pas. J'aime Ferry. J'aime sa voix. J'aime sa façon. Moi. Mais Azam, il a ce défaut. Défaut à faire le direct. C'est pas, tu l'aimes pas pour juste appuyer. Appuyer pour. Sur y par rapport il y a succès pour te couper. Alors Sankara, pourquoi Roina fait rigoler? Moi j'étais choqué de dire que, d'écouter la communication de Sankara, dire que Tokoyate. Sankara. Ça t'a choqué? Mais j'étais choqué. Et il s'adresse à qui? À Ferrigola. Ancien chef et à Wenge Musique à Maison. Chef et à Wenge Musique à Maison Mère. Quelqu'un qui se battit avec corps et âme, moi je connais Ferrigola. D'abord, c'est comme tout le monde a joué à faire à Zaka, il y a rep avant. Au moins, on a un instrument. On a méca, son. C'est ça. Roina pour Nani. Donc tu préfères soutenir Fali qui n'a pas contribué à Makamawe Ranson. Même la récite d'un mot personnel. Voilà. À ça là, il y a côté de la famille. Mais aux autres, bah warrior, Toroya, bah warrior, il y a fait Royate. En tout cas, moi je pose la question à Sankara. Sankara, dis-nous la vérité. Faire à ça là, yo nini. Ouais, Hassan. Mbia kawana vie na biso pena. Domo siko ba we Ranson. Arobi anga petit yara mbangu na kimi mbangu siko. Banda wa ti na bandal na mabolongo vieux. On a pas vieux na biso. D'accord. Vieux. Au moins il y a un autre bien na ngamo no mi ben sa petit. Sans et puis tout king que je suis grâce na trône na ba couronne na pété belé. Mais non mi ben sa petit pour donc ça change rien. Bon, na pesi mbote na vient ngai roi de la forêt wana vient sa bandalunga et puis vient ngai avant kala donc ya kala penza ya kala avant kutu ba wenge panzana dislocation wenge avant kutu nga pena ba quartier la tena vraiment bitondo za la ranena ba de fin vient biso wa singa kimpuni ba gazu zulman ba papika bemba donc c'est vraiment bien abisso il y a bandal. Et voilà, donc c'est bien, le exemple à suivre, c'est très très bien, surtout venant de le roi de la forêt. Le roi de la forêt, on a vu Pesa Bisonga, Bisso, et Lengito comme artiste et musicien. C'est-à-dire que Wenge ensemble, elle est beau que Wenge musique à BCBG 4x4, tout terrain, les anges adorables et tout ça, Wana. Pour un atiga ozala. Fanatique à Wenge Kabwanaki, parce que tu as tellement la souci belé. Donc c'est un grand frère, en tout cas merci beaucoup. Na PCM Botena Mara Pasteur, grande sœur Nabiso, CDJ. Ouais,
Et Nalobango toujours ingratitude à ma benavi. Moi, de ma part en tout cas, je pense que. Merci beaucoup. Alors, Bomoni Binomoko, Babiloko, c'est le lobby. Il y a des places où ils ont reproché Batou, mais il y a des places où Yemoko, il y a ça danger Batou Pamba. Prenons l'exemple. Les places où a touché, il y a Moutalikasu. C'est Léo, il doit beaucoup à Moutalikasu. Il doit beaucoup à Moutalikasu. Yo olo ba ke yo mutopesi Moutalikasu succès, mais c'est la folie ou comment? Tolo ba ke wera nenge maison mère babimisa album et intervention rapide. C'est Léo, to Bill Clinton, bino ba topesa ki wera succès. Non. Orchestre Ezaïe, tous les sacrifices étaient liés na kole loko. Yo boakaki, ba sundola ki yo batika ki yo. C'est Léo tant wenge ke poto liboso ba ke Londres. Batiki yo, ba ebisi yo boye. Toke ko bunda. Soki to resi bitumba, après to kwa kozwa bino, toke na bino. Ba kenda Londres, Bill Clinton alata polo moko ya Angleterre, azo boaka. Ato yaki poto makambo, azo kima na podo makebe, ato yaki poto makambo. Batika bazule matotelema na kwandi babo mazule mazole la zola ba pota na mukonga zoka pona wenge ba danseuse batika la wera bina kei na kebunda soki na resi na ena yeko swabino isa pubo okende poto botikala Michael Chintu ba danseuse ba bina wana intervention rapide na zule maboke poto boke tikala parce que makambo eza makambo na bino te boke nous va na récompense na bino ya wana na bossa na bino te na keko bunda parce que ba bloquer biso Schengen mo to so Schengen izate lokwa to so Schengen te to banda Londres so to koti Londres bana magie o ya Londres après ko na Londres ni to fungola kuna ba kota Londres ba fungola tamba ba wera nganga wera kisi bo bi makambo sala matin batu wana ba Joël photo mbetenge so ba balo bino vérité wera kota na cheval la pembe bazui Schengen papa. Eh, bino bo sakana budo. Bo mona makama musique amonde bo solo masolo ba bo sakana pa tuto ndengeni. Ba tutu basaki pa papa Wemba parce que wera tango sala album abwaka ba komba batu basaki pa JB. Pourquoi basaki pa JB ba staff tout les ba staff papa Wemba. Ba mama Saki Sharufa. Ba José Kongolo. Ba nani mwana nani okufa o Malolo, Loris la Congolaise. Tango album e bimi ba nje ba tutu offert abwaka ba tinda message na Zakari babike to tinda ki aboka bisote obengani ngali banda ya mbule sika ngana kokso ekuta nga sika na kolala kaplongi kipaka place ite atana divan na kolala Valera moto tuna epai ya Nzambe tuna wasenga kipuno tuna yula boss la reine Aminata gigina sika Shaki Sharufa na José Kongolo bato papa Wemba baboyi babito boyi Loris la Congolaise babi baleka babi to boyi mais tango wera kotaki abaloli mokili batuto a papa Wemba basundoli jibe baye pa wera au place jiba comme Wemba nzemba zolela kakaka nini ya mabe nga na sali boyebi histoire wana très bien boyebi histoire wana très bien alors ndeko toko sana raté c'est Léo s'il vous plaît likambo ya fere o bozo bela a boki Sankara lobi asumbididi c'est comme si Sankara se plaît Sankara aebi eta ya fere na wera nde bazaleli fere asalaka mama na erreur grave na pesa no dernier élément shit na pona pesa no vérité fere asalaka mama na erreur grave fere asa mwana ya wera mwana nyonso azwaka bénédiction ya papa na wera asa mukete bo mutu akosa bino te na wenga na ti bazaki wana mutu azaki kopese mutu azaki na mayele mutu azaki na makambo ebele c'était wera balamba histoire babosana bafina bakosa basana tuke babimisa wera mutu pamba wera bandeko kene même ba concert ba grand bazo respecter na tala concert mo ya Nyoka Longo wera papa Wemba Nyoka wera osala mama na succès papa Wemba na Nyoka Longo bazana podium wana wera zo diriger bango na balindo bino botala TV te bona problème na mitu na bino ndenge bobimise faux chanteur wana eza po bino batu bolinga wenge so to linga wenge za na deux voix kaka ya wera na ya jibe nta kosote wenge batwana mibale bakolo cop longo roga bakolo cop siko faire ça la carrière ta la faire ko sala mabe pa wera to ko afficher biloko afficher wana ezali malédiction moko makasi wera lokota yo azui yo po wera zaki da wera faire tu n'était rien. Vous avez le côté wera zaki wera.
koloba na biso te ko na makasi te wera zaki wera ata wera moni wera ndazana ata zu biso ayena nouvelle tendance zu papa aller azu chef Jordan zunga to monter orchestre to yeba na tomati to ke poto pona nini na Congo bimako ya wera yangi ama yondo fula bato fula nga e biba bon point na fula bato afula bino nanu libosoti yangi ama yomuto fula depuis na wenga bango noso yemuta fula ka fula ba Marie Paul afula ba manda chant yangi ama yomuto fula ka elwango roi David na ya abina yondo fula ko fula ngai eza théâtre ce sont des histoires vraies jibe makamana bando qui pe na ngote makama fula bato alors c'est intéressant on t'a tout ça déjà Blaise ça nanya tout ça mais comment non il faut pas que c'est loco tout ça loco et ça qui ba initiative ne ba idée na alors faire tu lui dois beaucoup ce vieux là oyebi ba souffrance oyo ngana tambona na vie na yo boyo kana raté soki orli parce que ngana bandoko tambona na babia ngana zaki na babia boyi donc ti orli azo ko lukaka babia na tonde pas jolino donc ngana vanda kana bango na orli tant azo ka babia l'accès ko yemba ngana vanda kana bango manike po abosa na ye azo komana mamba loyenge wana prince muke awa Jonathan awa oh moi c'est na botamité ngai na vanda na bango je connais l'histoire siko ozaki na tanyos ozana leloko mota ko rivalité na wera ma benyoso ba parents na biso na bango faire ba parents na biso na ndako ba beta biso ba laisa biso libanda ba benga na biso to na ba cimetière ka Kasavubo boyo cimetière wa Kasavubo ya mama poto okenda ko sala commande zongi bo bungisi carte ba benga no zongi na cimetière hôtel ba to ba beta ba shit ti ba limboti banane ba zo beta ba shit omono lembino pa moi pongi po lali pena likona tombo o surtout que bo 17h o longue po juste son trace ok njilo ke pande ko no kela la kuna to la na ba cimetière c'est ba parents to ina bango to pesa bango kaka parce que bazaka parents za sacré wera pa no za sacré siko tala exemple ya fali na yo fali respect wera abanda ko refe wera chef botsela nga illustration fali bosula ka bon ça va tozo ka maloba un jour fali ba ye quartier latin et ça la soni ni faire ça la quitter quartier latin parce que wera na kofi bazaki loko moko ba ye ko be ba ye ko tala wera babandi ko yemba wera muto obimisa bato sen même ba fali wana ayebi kaza produit wera aza produit kofite abi pona kofete ka ye ayembi ne sime wera tuna wapi petit fali aye abi petit fali yemba c'est le zo bage fali poupa bina ba miso poka bazo ko ba ndokimo bo so comprendre te lo ne zo déranger ba bise bolingi vérité te ka mako kosa et ça biloko bo melaka to nini Kofi aye so ba wera bi héritier na mona ke osoki mona mo boye aya no yemba tu vois so fali ti avandaka wana atala ka wera lo ba ke soki loti na komi boye mwana ko ba bokoli na ndako te a respectaka wera makasi fallait à ça l'émission alobi ngai soki grand prêtre wera bi ngana fuka manata tala fa biso na tali ba pété na je peux pas le faire mais na ko fuka mana no keni pena mabolo mona c'est tala mutu makamba oloba mais yo peut savoir à respect faire ne donne pas ses respects faire lui doit beaucoup faire a pas savoir à nyonso ya vinae a yeux lo boya ko tikela papa ndenge o moni ndenge héritier a salaka et ça ndenge faire falaka sala alors si ko tambo mona ke bato wera bazo ko soutenir fali bo comprendre te bo ba poni ba sala bongo ba sa bon fali ba soutenir de faire mais faire ne respecte pas wera faire za mwana ya wera ba ke ba ye manzembo ya franc congolais wera tin na tuno boy faire ayema na franc congolais wecharuko bana bata tuntutu et ça la succès no bosaka na wera ngoto bosomona wera mapapa to loni wera tindi ekende ni ne sala succès kuna wendo mbongo lo bela kiza faire le chef de poule sawana mbongo komi kisanga ni boyoma so tamba tesko version ya wera yango bimisa wera ti tokufa pona Congo wenda zwaki tazaki te azalaki wanati toyo kisango na kisasa bipai solo mais succès ya wendo ebundani na nani na wera ata basali mobulu bakolonga te bino bolo banaza faux chanteur
mais sikoyo nzembo yango batie bino tu batandi bino o papa wemba o mama wemba o noko wemba bino tu wana ngosala ba vocal aye kaka na ba stratégie na lati teni ya pire ata basali mobulu bakolonga te biso to mesani na kimia na Congo na biso bomengo ya biso moko tokufela ponini Dieu ya musée na stade de martyrs wana peka ebo embate kaka abolongwa kuna ata kubolinga mutu ngo te bolongwa kuna na okotela mutu te na zo sabino ya mwana faire cher de pour très danger à l'équipe na koyeba tondimi yango franc congolais ba yembi we chauko jibe kutazwa problème babalobi arranger pourquoi ça la ndenge wana oso so jibe oso kele ko tepe me le voloko obandi na loko akanza bana ya Congo bado mata to tangala ye to tombola franc congolais ta sika kala ta ya kada kula so oye alebote jiba ozaki ndoki eza mabe boko sala ngote na podium moko na mona papa wemba dindo yogo nani susu nyoka longo bazwe manzembo jibe tala bino bosaka na jibe lelo mukulu wenge jibe na wera baye manzembo kalai bwingi uba kalai amigela kote ko masko fokala jibe ba pesa bangono to bazakela bazokoka ngote amundele wala so ya lazima amundele wala ya tedikit concert ngo eza na lukongo no tebino beganga na konzemba papa bango tu adamu azo akokite dindo yo azo akokite batu babi me papa wemba o sa wana yo muto salikolo yemba ngo papa wemba boyi azo sa wera sala ngoti wera robite te ngana ko sala ngote te wera un esprit wera na peso mbote yangiama baboya to kutala ngana wapu bayebeke na kofungulo makambo ebelio batu ba ngaza lokola kangala machine de guerre yozo lokola mobutu baboya na kutala na yo pona makambo yo no sakana wera yemba nzemba 13 ans ngasa parenthèse awo asala album ya nzemba 13 ans la Costa ya bandi ko combattre 13 ans wera zanga explication au pesa nzemba 13 ans ngai erwana ke na luki batamo na luki bana na luki king tequila na bise ke non ngana na révélation nzemba 13 ans ça valable pourquoi ça valable na bila nous expliquer mais nzemba ça clair la Costa a dit que comment moi na 13 ans foutre la mon université Minerva non et ça raison na sala beaucoup de pièces à théâtre nzemba bandi boy to bandaki ngana ye na pasi ye utabo mwana tango ngana salaki nanu na 13 ans mutozo manzembo na sa na 13 ans te sa koli déjà to bandaki ngana ye na pasi utabo mwana tango ngana salaki nanu na 13 ans to bandaki ngana ye bolingo ngazalaki na 13 ans bango so babio c'est mon na 13 ans foutela ngako na foutela kay batike ngamona sombela kay bas ngana net ba famille na bibeza na keto kutena king tekena expliquer biote biso to expliquer kinze mwande mususu soki yo yekolo baboye ko boma so explication na biso ndela ko ba finela ngana menga na luka wera na bise ba makambo vous blaguez avec wera ne na kama bino ne bobimisa ka fo chanter ne bosala bablo bosala ka voana zolo wana ya wera wana bosa bata bandundu bana muziki bosala ba jeu wera c'est musicien botika ba blague bosala ba jeu wana botika ba blague bosala ba jeu wera boye ebisi ke onongo yemba te vieillon to sala ba ten wana likolo mais le la papa we matala ba non respecter trop wera ye moko salisko ngona ndenge na ye elekani mais bango bata première fois bata likolo ba koki osala vocal à JBT JB c'est un bon chanteur alors tout ça la part des choses na linga so to ba likambo to ça likamona likamna place na yango ezate muta bon o commissaire mabe pour lingi de JB blague te ko sala ba jete ba koka vocal wana te même bindwe amudele wala et ça na ba réseaux sociaux botala ngona ba TikTok bo monango. Alors, tous les vidéos, nous tu expliqué bino, makamba fali, bolingo wera zanangona fali o fali zanangona wera. C'était bolingo oyo faire nda kwa kopesa wera ba conseiller mabe, ba kosa kaye ba loba n'importe quoi. Siko bolingi sankara ebi position.
ayebi que faire ne respecte pas Wera. Alors soka bimi na média akotumba. Mais quand on battait que Wera muto tinda e. Po yo pe obano ke sala makamba tinda kaoti. Batinda kaoti. Et ça yo mo bi position ane to za papa mwana ne soka tenga na osama comme na ndinga. Pour la vérité pourquoi vous ça? Oui, ça lokola et ça lokola. Oui, mais ça lokola. Si vous avez comme réalité pour ça lokola. Ils ont lokola. Oh, vous vieux foyer vieille banini. Et ça va j'ai bino mo boyi bo salaka. Sankara na droit parce que a père na moi no ba faire. Moi je te conseille mon frère. Boma et loko salaka o ki ona wera et ça la rivalité. Le bomango. Au moni dernier conseil parce que monsieur Suka awa. Tala ba mission no stu ya Luambo. Même Lutumba babi paré Lutumba zaki mukolo Luambo mais talandenga ba immortaliser Luambo parce que ba yeba ke vina bango nyonso c'était na maboko Luambo. Ti ba ke mona mo attaquer ko manquer Luambo grand maître Luambo de mi à mort. Donc soit bengi abi ke non na obi miso non Luambo se wera. Luambo se wera. Luambo se wera. Abengi abi ke yo non selo nze mona bimiso wera soka zu batala ko tala ninga saka ba test na ye na ba ni na ye tala. Soka zu a classé au boy, c'est fini. Toye bana ba vérité, bozo makambo, bo tout na point ni fali à respecter a wera pona nini fali à sa modèle ya respect ya mboka parce que akoka ki ko tsa mindu ki abunda na kofi aboya bituma na kofi abaza papa na ko bunda na ngana yete a se retira. Ya mo pese force. Mais tant on fait au yaka pota mutuna wera o sala net oboya wera so ya ngone lukela ko ba problème. Le loi karma existe aka. Ceux qui veulent payer ça, ceux qui allaient ça, ceux qui sala au bout, ceux qui place aux acquis yos à la tête, mais ya tiens, ou engeso kabwana, ba pesi papa wemba zu micro abike wera yemba zu micro, olia yemba benga. Pour mon akazaki nko celui qui dirige, abi petit frère ba luke na poto ya kanano, apé ce micro yembi. Ale mutande wana lelo komi na mbongo komi koloba ata sala ma be fere so ba pesa conseil bo sana ngo eza na tina monte ba parents na biso même ba bota biso ba sala biso ma beto zu vidéo to kutani prochainement vidéo na botala ka yango bino mbo tirer conclusion to kutani prochainement épiscope Yambo Rondiki ta rendez-vous na kitata les grands wazalendo du message. Merci. En guise d'amour, en guise de solidarité, en guise de fraternité, en guise de bonté, en guise d'amour, d'unité, voici deux frères du continent, deux fils du Congo qui se retrouvent aujourd'hui pour scinder, montrer l'amour, la force, la grandeur du Congo, de la grande musique africaine. Bonne maison mère Mbote. Ngape na ye normalement quoi ndenge journaliste alobi nga awa naza mopayate kwa po maison mère bandana avenue de la paix donc biso tozala ki pe toza toujours quoi bon na yepe ko senga na bino bo aider biso ba makambo wana bo ebi oyo makambo te makambo wana donc il banda le lo abuo te banda le lo abuo oh mo pa okambo tabanda bon botalela nga quoi merci na bino Kiamwangana Nabo makiadi Tabuleye Lutumba masia Papa wema Emeneya Pepe kale Dosi olemide Alors Nagalisi RR Mopan Akoti Atuningai Alobi Naibité, Olga petit moko. Petit moko bimisi. Ndega bimisi la rabiso, ambassadeur de la paix. Ma petite tout babeta na mouvement vraiment. Babeta vraiment beaucoup d'abord, ma petite tout ya awa. Mais moi nous votons moko et boalotin nazo ke boalotin. Mais na moni pe petit falia ça. Mais ambassadeur na yogana petit na biso oyo héritier évidemment ah mon pauvre mokonzi
nyonso na bongo na makasi ya le roi de la forêt phénomène papa Allô. Merci héritier. À travers Bino Mbalé, donc merci na maison mère Mobimba. Mais Fali Bobby Fali te. Bon, Fali na gosenga osala président na yo, moi plaisir mouké. Moi le gata mouké quand même lengo yaki. Bon encourager pour ça très timide s'il vous plaît. Merci. Yale grand papa na biso. Yale ya wera zone na biso. Yale ya wera zone na biso. Boli mo bona pio babie comme yobo manga. Alors vous mettez la Fali Maboko s'il vous plaît, vous allez plaisir. Merci. Les grands mots liabi logo boza la bangwe ke ba abule doke na sima. Shigi. Allez Fali buka loketu. Sele ba mama sele. Mame. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de jour bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela. Boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça a 2 jours atabati le local. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Biloko. Pour Biloko, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème dans moutoute, jalousie, car. Donc, va produire en wana, il y a anti-poison, Oyope anti-poison. Donc, Benga Alain Dele, à partir d'Aïe, Aïmneni, Oué aux Ouangou. Nous amenons pas mon labino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisuni na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato wala mitema malamu to wana posa ya lisuni na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata Fondation Alain Dele kanise loko ezayo ndolo bakie Ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.